sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyage na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Est-ce que vous avez besoin de télévision na mino pona kola info ngala journal ya peuple merci na confesse pe na vous ala kana yango na journal na bino bon week-end na botela mino to fongola journal pona usa no ke premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ya fongola ki ba porte na porte à primature mokola vendredi 17 janvier na 5 écoles ya ville ya Kinshasa pona kosa la visite guidée na occasion ya commémoration ya 64e anniversaire ya liwa ya Patrice Emery Lumumba Premier ministre de la République démocratique du Congo, héritier, ma opinion, bas détail. Vendredi 17 janvier 2025, Ezali Bongo, commémoration, il y a 64e anniversaire, il y a assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba, premier ministre, il y a Congo indépendant, Oyo Akufaki na babal, il y a injustice, na 1961, hommage moko Ezalaki rendu, et pas il y a héros national, Oyo combat na ye Ezalaki, pour la liberté, paix d'unité, il y a Bananyonso, il y a République démocratique du Congo, paix au Kendaki, même au-delà de la frontière, na mokolo Oyo, Tozali Kokanisaliwa, il y a Patrice Emery Lumumba, premier ministre Judith Suminwa Tuluka a convié qu'il y a élèves, il y a 5 établissements scolaires, il y a ville, il y a Kinshasa, Institut Lumumba, lycée Monseigneur Chaumba, lycée Bosangani, Institut de la Gombe, Pe Bosembo. Objectif, il y a visite guidée na bango, na bureau, il y a primature, Oyo ezalaki occupé et pas ya Lumumba. Et kokisi lelo 65 ans. Yango ezalaki ko transmettre héritage. Ya homme Oyo azalaki visionnaire pe engagé. Ba jeune bayaki ko découvrir ba idéaux. Ya Patrice Emery Lumumba pour ba conception ya pensée na ye. Oyo ezali ko kendeti libanda ya frontière ya République démocratique du Congo. Nanzele avec explication Oyo et pesamelaki bango pe ba comprenaki importance ya vision na ye pour na Congo libre et puis unifié. Ezalaki moment moko ya connexion historique Oyo et permetaki na ba futur leader Oyo ba se familiariser na ba valeur ya intégrité ya justice pe ya kimia Oyo Lumumba azalaki na yango na kati ya bâtiment Oyo pesama kombo ya Lumumba yango ezali ko abriter lelo ba bureau ya premier ministre Judith Suminwa ba élève batalaki bisika Oyo Lumumba asalaki pe ba décision ya minene Oyo ezomaka pona mboka ba ministre en fonction bango lelo ba komi ba guide occasionnel pe bazali ko partager ba réflexion pe na admiration Oyo nyonso bazalaki na yango pona komona Congo moko ya kitoko. Raissa Malou, ministre ya éducation nationale, Louis Watum pe ya petites et moyennes entreprises, Patrick Mouyaya, ya communication pe média, Yolande Elebe, ya culture pe Didier Mpambia, ya tourisme, Noela Ayeganagato, ya jeunesse, bango nyonso, basololaki elongo na ba élèves. Bosimbake occasion Oyo ezalaki bongo
pona kotalisa pe ko symboliser na ba élèves oyo passé pe avenir ya République démocratique du Congo. Moment ya makasi ya journée oyo esalemaki na jardin ya ba premier ministre oyo ezali kotala na majestueux fleuve ya Congo, esika pe ba élèves ba recitaki ba discours ya makasi oyo ezali kotalisa vie pe héritage ya Lumumba. Premier ministre atalisaki bango pe makambo nyonso ya malonga, abetaki masolo elongo na bango oyo ezalaki moment moko ya ba souvenir pe moment moko symbolique pour la génération bayiba ba valeur ya Patrice Emery Lumumba. Dans nzela ya commémoration ya premier ministre oyo a rappelé qui importance ya engagement citoyen pe ya kobunda pona Congo etelema, encourageaki bilenge nyonso pe ba acteur nyonso bayeba na komema ba ideo ya Patrice Emery Lumumba na mitema na bango pe bazala na courage elongo na détermination. Nzokande RDC ezali ko tourner vers l'avenir le 17 janvier, ezali simple souvenir te kasi ezali rappel moko ya makasi ya esprit ya Lumumba oyo ezali ko continuer ko vivre pe ko inspirer na ba nouvelle génération bayeba na komene combat pour na Congo unifié pe prospère. Héritage oyo ezali ko senga eyeba na kozala tango nyonso renouvelé. To beta kaka masolo tali Patrice Emery Lumumba pour nous 17 janvier 1961 17 janvier 2025 et kokisi lelo 64 ans depuis assassinat ya premier ministre de la République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba pour na yango rédaction info lingala journal pour na peuple meko lobilabino héros oyo 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, et kokisi lelo 64 ans depuis ba Congolais bazali kokanisa premier ministre ya République démocratique du Congo, Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba oyo azalaka bongo assassiné kuna na Katanga epai wapi Patrice Emery Lumumba azongisaka bomoi na ye. Ezalaki occasion pona ba Congolais nyonso bayeba na kokanisa ye. Patrice Emery Lumumba azali moko ba pionnier ya indépendance ya République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba elongo na ba père ya indépendance ya République démocratique du Congo, bangonde baningisaka pouvoir colonial à l'époque ba Belge bazalaka ko coloniser République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba azali symbole ya courage pe ya détermination oyo ba Congolais nyonso bakoki kobosa na soki mokete bosimbake na sima ya mindondo oyo ekomelaki bango elongo na président Joseph Kasavubu. Boyokani ezalaka lisusu te, mbilinga ekotaka makasi na classe politique ya République démocratique du Congo oyo bautaki kozwa indépendance. Nzokande ba Congolais nyonso basepelaki na sima ya kozwa indépendance oyo bamonaki ke makambo ekotambola malamu, pamba te mboka ekozala diriger epai ya ba Congolais bango moko. Nzokande ezalaki boite nungu oyo esalaka ke Patrice Emery Lumumba a révoqué Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu pe a révoqué Patrice Emery Lumumba. Boina simana yango ekozala bongo bendabika Patrice Emery Lumumba akoluka ko se soustraire na ville ya Kinshasa pona koluka nzela nini akoki kokende exil, nde akoya kozala arrêté na province ya Bandundu, akokangama pe na sima akozala acheminé na Katanga epai wapi Patrice Emery Lumumba azalaki assassiné un certain 17 janvier 1961. Père ya indépendance ya République démocratique du Congo, père ya indépendance ya ba pays ebele na Afrique, pambate courage ya Patrice Emery Lumumba ezalaki pe imité na batu ebele na continent na biso ya Afrique pona kolengisa ba mindele enfin que ba pays ebele ya Afrique ekoma indépendant. Boeliwa ya Patrice Emery Lumumba mémoire na ye ba Congolais bakoki kobosa na yango soki mokete tango nyonso bakanisaka ye lokola héros national Patrice Emery Lumumba ya République démocratique du Congo. Na 4 commémoration ya liwa ya héros national Patrice Emery Lumumba des partis lumumbistes unifiés Paluna Mukuse dirigé par son excellence Didier Mazenga Mukanzu bango ba organiser ki meeting moko munene na terrain Bouddha na quartier 1 kuna na commune ya Njili bokolanda ba détail ya élément oyo na journal na biso ya mokolo oyo ezali ko ya 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, le Kokisi, 24 ans jour pour jour depuis musée Laurent Désiré Kabila, 3e président, il y a République démocratique du Congo, Azalaka assassiné na bureau na ye, il y a Mosala Kuna na palais de marbre, Natina Wanande, rédaction et info ninga la journée après na pope me comme le belabino, pe ko retracer bino histoire oyo.
Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, et kokisi lelo 24 ans, depuis ba Congolais bazali kokanisa fait musée Laurent Désiré Kabila, ndenge bande kobengaye affectueusement, musée oyo elakisi bongo mpaka, musée oyo elakisi muntu azana sagesse pe na mayele, pona kotambusa baninga musoso, bosimbake musée Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na bureau na ya mosala na palais de marbre, et pa wapi moko ya bagarde du corps na ye abetaki masasi na tango ye azalaki na audience elongo na conseiller na ye moko na kombo ya conseiller mota. Bosimbake musée Laurent Désiré Kabila abandaki kosaprete pona kokende voyage na mboka Cameroun epai wapi abengamaki na sommet moko. Nouvelle oyo etambolaki ebele na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba na ba après-midi déjà. Sango oyo ebandaki kokota na litoi ya moto moko na moko pona kotalisa ke musée Laurent Désiré Kabila azali assassiné. Kasi ebele bakokaki kondima sango oyo te ambate affection ezalaki makasi epai ya musée Laurent Désiré Kabila na ba Congolais nyonso. Nzokande sango yango ezalaki ya solo na sima ya kotire na bureau na ye bamemaki musée Laurent Désiré Kabila na mboka Zimbabwe epai wapi esengelaki akende pona ba soin. Kasi musée Laurent Désiré Kabila akufaki déjà na sima ya officialisation ya sango oyo epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa à l'époque Théophile Mbemba pe na ndenge aide du camp ya musée Laurent Désiré Kabila colonel à l'époque, colonel Kapend, dit à l'Ekaki na TV pour na kopesa communiqué ya ba FRDC à l'époque FAC pour annoncer ba disposition tout ba mesure ya ndenge na ndenge tout ba mesure sécuritaire oyo ezwamaki na sima ya assassinat ya musée Laurent Désiré Kabila. Nyonso wana e confirmaki information tout thèse oyo etalisaki ke musée ba tiré na bureau na ye. Bosimbake na sima ya quelques jours oyo nzoto ya musée Laurent Désiré Kabila ezalaki na mboka Zimbabwe mingi penza na Harare eyaki na sima na ville ya Kinshasa na kolekaka na ville ya Lubumbashi epai wapi bobsek to ba hommage ya ndenge na ndenge ezalaki rendu epai ya musée Laurent Désiré Kabila ba chef d'état africain pe ba représentant na bango ba yaki ebele na Afrique kakate même na mokili mobimba ba yaki kolela grand panafricaniste musée Laurent Désiré Kabila oyo ayaki na révolution awa na mboka na biso pe na Afrique mobimba pona kotalisa ke esengeli africain to congolais ayeba na ko se prendre en charge esengeli ba congolais nyonso bayeba na ko trahir mboka na bango te. Bosimba ke musée Laurent Désiré Kabila alelamaki na ndenge ya kosakana te na sima ba hommage ya quelques jours boye depuis na ye to cadavre na ye etiamaki na mausolée oyo etongamaki pona ye liboso ya palais de la nation kuna na commune ya Gombe. 24 ans après ba congolais bazana ba souvenir ebele pona musée Laurent Désiré Kabila oyo a dirigé mboka kaka pendant 4 ans. Ba congolais nyonso bazali kokanisa ne jamais trahir le Congo. Ba congolais nyonso bazali kokanisa auto prise en charge. Ba congolais nyonso bazali kokanisa misale ya service national pe ba congolais nyonso bazali kokanisa mbongo na biso franc congolais oyo yaki ko remplacer ba nouveau Zaïre oyo à l'époque ezalaki bongo ko se dévaluer na ndenge ya kosakana te. 24 ans après ba souvenir ezali vraiment ebele kotala misala oyo musée Laurent Désiré Kabila asalaki contre ya pamba na tête ya mboka na biso République démocratique du Congo. Nanga mususu webake messe d'action de grâce qui organisé na cathédrale du centenaire dépôt il y a gerbe de fleurs et salemaki na mausolée à Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo pour na kokanisa 24e anniversaire na héritier mapine Fabrice Lundemba détail. Le 16 janvier 2025, République démocratique du Congo et kanisaki assassinat ya musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila oyo azalaki 3e président ya République démocratique du Congo. Bosimbake ezalaki occasion moko ya makasi pona ba congolais bayeba na ko célébrer to kokanisa date oyo musée Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na bureau ne ya mosala na palais de marbre. Zokande messe d'action de grâce ezalaki organisé na cathédrale du centenaire protestante oyo ezwami na commune ya Lingwala. Epai wapi ba membre ya famille ba congolais pe bato ya ndenge na ndenge oyo bayebaki pe bazali ko garder ba souvenir ya musée Laurent Désiré Kabila
bazalaki bango nyonso po na kokanisa molimo na ye. Bosimbake mote ya mokolo ateyaki likambo etali bolingo pe likambo etali courage, pamba te yango nde ekoki kopusa mutu ayeba na kokende ti na sacrifice suprême, c'est-à-dire kotika bomoi na ye mpo na bato mosusu bavivre na ndenge ya malamu. Courage ya musée esalaki ke bakongole nyonso bayeba na kotelema pe batikala na idéologie na ye ya auto-prise en charge pe ya koboya kotrahir mboka na biso République démocratique du Congo. Ezalaki occasion mpo na mote ya mokolo ayeba na korapele basouvenir ya musée Laurent Désiré Kabila pe courage oyo azalaki na yango. Na nsima ya messe na cathédrale du centenaire protestante ezalaki bongo occasion mpo na bato kokita na mozole na ye na palais de la nation epai wapi dépôt ya bagerbe de fleurs esalemaki. Awa ezalaki bureau ya musée Laurent Désiré Kabila en tant que troisième président ya République démocratique du Congo pe esika azali kopema mpo na libela. Na nsima ya dépôt ya bagerbe de fleurs, occasion epesamaki na après-midi ya mokolo ya jeudi 16 janvier 2025 mpo na bakongolais kokende kotala mémorial oyo efungwamaki na palais de marbre epai wapi musée Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné un certain 16 janvier 2001 epai ya moko ya bagarde du corps na ye. 24 ans après, bakongolais bazali tango nyonso kokanisa basouvenir ya kitoko pe ya malamu ya musée Laurent Désiré Kabila oyo azalaka troisième président ya République démocratique du Congo. Pona ba Congolais baza na ba souvenir ebele pona Laurent Désiré Kabila bolanda héritier mapinde mi directeur ya info ya journal peu pona peuple mais ko lobela bino pe yango vraiment na ba Congolais balingaki mingi koya na pouvoir epesaki elikia to espoir pa ba Congolais nyonso komona ke ba makambo ebele ya mabe oyo yaki kosala ma régime ya président oyo azaki liboso na ye maréchal Mobutu. Et li qui on est salé que ba Congolais ebele ba linga vraiment musée Laurent Désiré Kabila. Alors on a 4 ans où ya salaki biloko ebele tu ko retenir na kolo balokola franc congolais par exemple et salami na tango ya musée Laurent Désiré Kabila o bambongo na biso ya Zaïre à l'époque et va ki suna valeur te et sengelo tambo na mbongo na basaki pona osombeloko mais tango muzaye asali franc congolais muzaye a mais qui pour stabiliser l'économie en mboka na biso musée Laurent Désiré Kabila a tei na biso nyoso ba congolais et sengeli to se prendre en charge do eloko wana ezaki eloko moko vraiment munene o ezake a tei biso lisusu to trahir mboka na biso Congo te sengeli to bunda do biloko ebele o musée Laurent Désiré Kabila alobaki pe asalaki lelo to mona ngo lokola prophétie pamba te ezali kokokisama atalisaki ndenge nini ba congolais to kolala na kimia te to kangamisu pamba te mboka na biso ezali toujours menacé na balkanisation. Donc voilà un peu na ko bosana te service national oyo lelo tomonaki na kanya makasese ingindaki kuna ba masango ezali kolona ma biloko ya ndenge na ndenge o soki vision ya musée Laurent Désiré Kabila to landaka yango na ba président oyo ba esima na ye ko kozala eloko mo malamu parce que service national elingai kokota na ba province nyonso pe elingai kobota mbuma ya malamu mpona biso ba congolais. Donc to ko retenir lisusu likambo etali discipline na vie ya ba congolais biso tozaki na Kinshasa tomonaki discipline ndenge ni ekotaki tobandaki kovanda 5 na ban Moussa Silisiango makambo ya receveur ko telema esilaki. Donc tozana biloko ebele mama journaliste oyo toko retenir mpona reine ya musée miyibi esilaki na bazando bato bande koyiba lisusu te. Donc discipline oyo ekotaki vraiment ezali eloko moko motuya oyo esengelaki to pérenniser œuvre ya musée Laurent Désiré Kabila malgré badongolo miso ebele ba pays ebele ya mindele basepelaki na idéologie ya musée te pamba te bayeba ke avec idéologie ya musée et quoi que na ba africain nyonso pour que toyiba na ko se prendre en charge ou le total akaka misu et pas ba paya to mindele ba continuer ko dominer biso na ba mboka na biso moko eloko wana musée vraiment aboyaki yango. Si le 16 janvier 2001 sango wana ekomelaki biso lokola kaki na matoi et puis sango ya liwa ya musée ezalaki lokola kombe na lopango ya soso aye ozwa soso message kozala te bokoyeba te eloko nini ekokai kokoma mais ekomaki. En tout cas musée ya liwa ya musée Laurent Désiré Kabila nga nakoki koloba ntango wana kutu na bandaki mpe nano université te
Alors nazalaki kozwa bacours ya anglais na centre moko na machine na sans fil pour naza natif ya machine na Petro Congo. Alors 15h 16h na bandi ko se préparer na kende na centre na bimi boye boye ke tango wana ba téléphone ezaki fréquenter le roi ndenge za lelo na bimi na bandi ko kozwa cours na moni centre ya kokangama na moni batu ba mouvement moko ezaki ya mabe na balabala parce que na bimaki te jusque là na moni suspense na balabala et puis batu bazo chichoter moko na sima ya moninga koloba ke batire mokonza mboka masasi. Alors ngai en tant que futur journaliste à l'époque déjà na koy kondima mbala moko te esengela ko vérifier information na ba radio et puis na ba télévision na radio na biso pe na télé ba bande ko lobelo côté. Alors et au comment na moi pourquoi 17h 18h na yo zonga ndako na ba radio ya ba paya nde to bandi ko yoka ke Mzee Laurent Désiré Kabila ba tirer masasi na bureau na ya Mosala na palais de marbre alors que bande ko s'apprêter ko kende mobembo moko. Alors na tongonde toyo mona kimia o ekotaki na mboka ba soda par-ci par-là ba tokengela mboka nde to aki vraiment comprendre que ezalaki vraiment ya solo Mzee babetaki masasi ezalaki journée moko ya mawa le 16 wana kino le 17 janvier to commémorer pe liwa to assassinat ya héros national na biso Patrice Emery Lumumba ezalaki lo mo ya pasi po biso nyonso ba congolais to kokaki ko digérer yango te touré ko digérer liwa ya numéro 1 en mboka te ezalaki lo mo ya pasi donc to ba Congo mobimba ezaki na matanga ndako na ndako ezaki na matanga batu baliaki bien te batu balelaki kino ba obsèque ya musée yaki kozala organiser tomonaki yango ndenge tomonaki yango ezalaki vraiment elo mo ya mawape ya pasi. Présidente ya association des épouses de policiers pour le développement Madame Thérèse Kapata Alonga ye asalaki mobembo na province ya Congo central wapi pai asalaki ba activité ya ndenge na ndenge Edi Imbani azaki na compte info Ningala. Madame Thérèse Kapata Alonga Boni, président ya association des épouses de policiers pour le développement, ye asalaki mission moko ya kafu na province ya Congo central Kobanda mokolo ya dimanche 7 janvier kino mardi 9 janvier 2025. Tango akomaki na entrée ya Matadi mingi penza na pont ya Mpozo epai wapi ayamba maki na ndenge akosakana te na délégation moko ya kafu oyo ba réservelaki ye accueil moko ya makasi. Boye ayamba maki na commissaire divisionnaire adjoint pour na province ya Congo central na compte ya la police na commissaire divisionnaire adjoint Kantu Bakulu Israël elongo na molongani na ye Colette Kantu pe bato ya ndenge na ndenge bayaki pona koyamba ye accueil ezalaki vraiment chaleureux. Bosimba kena sima ya wana akokende directement akokota na ville ya Matadi epai wapi akendaki na résidence officielle ya commissaire provincial oyo ezwami na avenue Wola Kitoko na quartier ville haute kuna na commune ya Matadi epai wapi cocktail moko epesamaki ona mama Thérèse Kapata Alonga Boni elongo na ba épouse ya ba policier pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki bosimba ke na sima ya wana province ya Congo central eninganaki pambate alekanaki directement na assemblée provinciale epai wapi ayambamaki na rapporteur adjoint ya assemblée provinciale oyo a représentaki président ya assemblée provinciale azalaki empêché akendaki tina gouvernorat epai wapi asolaki na vice gouverneur ya province ya Congo central Tambidu la Prosper. Boye ambiance ezalaki vraiment ambiance moko ya malonga après aklotiraki visite na ye pona mokolo ya liboso epai wapi akendaki na mairie ya ville ya Matadi asolaki na Dominique Kodiabeki epai wapi atalisaki ye makambo ya ndenge na ndenge asukisaki journée na ye na kozonga na flat hotel Ledia epai wapi akendaki kopema par rapport ya activité ebele oyo ye asalaki bongo na pokwa soupe moko epesamelaki ye na résidence ya commissaire divisionnaire adjoint Kantu Bakulu Israël. Boye bongo na sima bosimbake descente ya présidente nationale ya AEPD Madame Thérèse Kapata Alonga Boni kuna na province ya Congo central ezalaki bongo pona koinstaller comité ya sika oyo ezali désormais dirigé epai ya mama Colette Kantu oyo azali bongo molongani ya commissaire divisionnaire adjoint pour la province ya Congo central
kantu bakulu Israël. Bosimbake molongani ya commissaire général ya police nationale congolaise Mama Thérèse Kapata Alongaboni ye asali mosala ya kitoko vraiment kuna. Boye bosimbake mission na ye ezali pona association oyo ekota na niveau provincial kuna na province ya Congo central epai wapi akendaki koinstalle AEPD pe kovandisa komite kuna na province ya Congo central pe bakado ya bamaputa epesamaki kaka na visite oyo ya Mama Thérèse Kapata Alongaboni. Bosimbake asalaki pe lisusu mosala moko ya makasi kuna na Kansoyo epai wapi avisitaki centre médico-chirurgical ya Kansoyo atalaki ba condition nini ba policier pe basi na bango bazali koza ba traitement ya ndenge na ndenge bisika oyo totangi na hôpital ya Kansoyo awa atalaki ba condition nyonso ndenge ezali kosalema kuna abetaki pe masolo na numéro 1 ya escadron ya protection ya bana pe ya prévention ya ba violence sexuelle ezali bongo colonel Madeleine Peso. Bosimbake awa basi ya ba policier pe bana na bango bazalaki na esengo makasi pamba te bapesaki cadeau epai ya président national ya AEPD. Après visite oyo bango nyonso batalisaki esengo na bango jeudi 9 janvier akendaki bongo na commissariat provincial epai wapi akutanaki na ba agent pe ba cadre ya police nationale congolaise kuna na province ya Congo central mingi penza na état-major awa ayambamaki epai ya commissaire provincial ba agent pe ba cadre nyonso batalisaki esengo na bango na se ya mvula oyo ezalaki bongo signe ya bénédiction cadeau epesamaki na président national ya AEPD yepe na ngambu na ye apesaki cadeau epai ya commissaire provincial asolaki na ba officier subalterne pe ba sous-officier elekaki masolo na bango na salle de réunion ya commissariat provincial aprofitaki pe pona koparticiper na cérémonie ya koinaugurer ba latrine awa na commissariat provincial ya Congo central akataki pe ruban symbolique kuna. Bosimbake akendaki pe na camp policier molai oyo ezwami na ville basse awa asolaki na basi ya ba policier pe bana na bango pe atalaki ba condition nini bango bazali kobika na yango nyonso elekaki na camp molai epai wapi basi ya ba policier pe bana basepelaki makasi. Na suka ya visite na ye Mama Thérèse Kapata Alongaboni molongani ya commissaire général ya police nationale congolaise asukisaki mission na ye kitoko pe azalaki escorté na ndenge ya malamu tina kenge epai ya commissaire divisionnaire adjoint pe ba policier ebele oyo ba accompagnaki ye. Association Yaba Sportif Yangalema Izamko na Mukuse Basangana ki na ITC Ngalema pona kusala échange de vœux na bango tomona qui peut présence ya rapporteur na bango maître Pasi Mazoa Edi Imbani héritier mapini mapesibino pas d'état. Bosimbake na cadre ya lisanga na bango babengi Izamko ba sportif ya commune ya Ngalema basangana kati na yango basalaki échange de vœux moko ya kafu sous le haut patronage ya rapporteur na bango oyo babengi maître Pasi Mazoa ezalaki bongo na école babengi ITC Ngalema epai wapi bango bamesana kosala entraînement ezalaki occasion pona bango batalisa soutien na bango epai ya ba autorité ya mboka pona likambo etali lutter contre ba antivaleur to ba criminalité oyo bazali kobenga kuluna banditisme oyo ezali kopesa bango pasi bango balobi esengeli basunga ba autorité pambate depuis 2015 Izamko bango batelemelaka déjà likambo etali kuluna elekaki vraiment kitoko na ITC Ngalema basalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge epai wapi ba sportif ya ba discipline ebele bazalaki lokola ba judoka ba karateka ba jujutsuka ba boxeur pe bongo na bongo ba démonstration esalema qui vraiment kitoko na présence ya maître Pasi Mazoa oyo azali rapporteur na bango tomonaki lisusu présence ya maître babengi nouvelle force pe grand maître na bango Masamba bango nyonso bazalaki wana nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration oyo esalemaki ezali kolakisa ke Izamko ezali eloko moko ya makasi na sima ya nyonso bosimbake rapporteur na bango maître Pasi Mazoa elongo na maître Masamba pe maître nouvelle force bango bapesaki ba impression na bango na micro ya Info Lingala. Tosenga na ba jeune nyonso bazala loyo
bato sa bakonzi ya mboka et puis ba papa na ba maman na biso surtout ya Ngalema en particulier bate ya bana na bango komoni bakonzi likolo nde balobi mutu nyonso o bakozwa lokola kuluna aoleka na procédure ya flagrance et peine de mort eza abolite to senga na bakonzi o bozolanda biso ba jeune toza ba jeune Ngaliema to li maître Claude Tshisekedi yoza oza jeune ya kati Ngaliema oza musika toza na kanchacha toza na biso to s'entraîner na déjà awa bosunga biso ministre intérieur bosunga biso ministre de défense bosunga biso gouverneur de la ville de Kinshasa bosunga biso boumesa bo pesa biso poids opération Ndobo to banda ngo déjà mais to na soutien te ya on to l'hélice ko ba kondi boya bosunga biso général Blaise Kilimba Limba hein boya bosunga biso soki bino bosungi biso te muto asunga biso azalité bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko lingomba ya Izamko balobi baye nyonso bazali koyoka te pona ko continuer na phénomène kuluna même ba parents oyo bazali ko bomba bana bango pe ko batela bango na mabe bazali ko sala Izamko alobi akosunga chef de l'état na volet ya sécurité pambate bango bazali sima ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba pona mosala oyo azwi ya ko sécuriser ville ya Kinshasa bazali sima ya ba autorité pona likambo etali ko éradiquer criminalité to phénomène kuluna na ville ya Kinshasa na ba ministère oyo nyonso ezali ko beta sete pona ko silisa likambo yango lokola ministère ya intérieur ministère ya justice ba kosunga gouverneur ya ville ya Kinshasa pe ba kozala tango nyonso na sima ya vision ya chef de l'état poto malonga pona ba la mineza potiva pipe mukolo ko komela yango epesaka santé ya kitoko. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Bozala ki ebele pona kolanda info linga la journal ya po mona po ceux qui vous s'appelle qui na merci les gars Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra héritier mapinde mais à superviseur qui journal oyo montage sima ki pa Fabrice Lundombi ngala minoto pour ça rendez-vous mokola lundi au revoir. Moule sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sika ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ye kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.